Bonjour, on a bien Stéphanie Larose, Awana La Rocho. Léon a même vraiment nouvellement encore. Il y a encore bon, il y a bien. Tout bien, il y a bien. Tout bien, nouvellement, il y a bien. Donc, ils allaient nouvellement, il y a bien. Oh, tout le monde est bien. Ok. Ça fait longtemps que je la vidéo. Mais non, on va vraiment tenter. Nous avons qui même si fossile, oh, ils allaient fossile. Il y a Emma, les belles dames, pour nous que ma tantine n'a biso ébélé. Maman n'a biso ébélé parce qu'il y a un problème. Mon corps, il y a un fossile. Au moins, nous avons fossile côté matikoto, côté ekiti koto. Donc, quand vous remarquez qu'il y a élongi, il y a fossile. Donc la salle maquillage nanga et na chef fossile pour tous mes carabino fossile aux ali ya Emma les belles dames. Donc ezali bouni bozomona fossile oyo la sopa qui on a eBay. Donc na mona quand besoin utiliser à mon avis pourquoi pas faire comme on a la rocho tout à ce qui fossile oya Emma ezali bien parce que ba te bébé da quand même problème en chef fossile oya col on a mona ezali facile mais ba tout le monde quand ezali difficile pour na bango. Donc babi que oya Emma oyo ezali facile pour na mutu oyo mbala acha fossile akomona ngo facile comme na simana bozomona balakisi ndenge ya kocha fossile na biso bapesi ba information na yo comment ya ko utiliser fossile oyo et na kati na ngonde bozomona fossile ezali boye ezali mibale. Donc balobi ke na miss moko il faut ocha deux fossiles. Donc na miss no moko il faut ocha deux fossiles yango bozomona tozali na 4 fossiles wana. Donc meka monga na bino les belles dames to mona ndenge ezali ce qui ezali vraiment facile pour na yo ya kocha ezali first time na que la salle lango. Donc mbala liboso na salle la fossile et maintenant na salle la moté na soma qui on ça fait longtemps mais na qui tant ko salle la moté na bi pourquoi pas le loto meka monga na bino total ndenge fossile oya Emma et Kobima. Donc voilà les belles dames, ensuite tweezers nangai pour moi c'est la ramingi fossile la salle on a tweezers so ensuite tweezers nangai pour la kolongo la fossile. Oh na kotanga na na sima na tala ndé balobi. Donc babi I use the nde balobi ezali vraiment facile ndenge balobeli yango eza penza facile. Donc na kolongola yango awa non ya pembe la caméra les belles dames nazwi fossile nanga na tweezers te bozomona explication yango eza vraiment facile ndenge ya ko utiliser yango na kotia on a déposer yango likolo ya cils nanga eza kana to check fossile. Donc pardon eza to check ba fossile na biso ya col au déposer yango likolo ya cils na yo nde on a to check déposer likolo ya cils na ngai. Ils ont quand même tweezers. Donc babi que tout ça la tweezers te na mon no badana miso eza facile pour ngai na ko chango sans tweezers parce que loko eza Emma ils ont quand même tweezers non on a tout no chango na maboko pour babi pe que simon na maboko. Donc na ko déposer ngo pembeni vraiment pe fossile o eza mekusi eza ka ba fossile batia kango na kakati ya miso eza fossile o te eza miso mobimba fossile on a zo cheza fossile moko batia kango na katikati ya miso. Donc wana tina kwa wana ezo aka katikati ya miso nde bozomona nalinga kuma ke fossile nanga ezala vraiment proche na ba cils nanga ekanga mesika moko pour ne sala bien mais eza mobulu na kitata na moko we qu'il y a un peu déjà la mouki c'est dans souka maman il faut c'est la mouki ya na tie fossile nanga dans le record tu as proche bongo. Donc na tie fossile nanga wana na tiango likolo ya cils nangai des places on a tie fossile na zongumba ngo mwa ndambu bopo eza tout droit bo mingi na ngana ngumba ngo mwa ndambu pour quand même forme misu ne bozomona na teso bozomona bien pour ça vraiment mukie na pli encore mwa ndambu pour na esa la forme misu pour ça facile pour ngana ocha et balobi oya mibale ok non tata pour tout mona balobi oya mibale ko tiango na se ya cils na yo fossile liboso ochango likolo ba cils na ndo tchaka ba fossile na biso sema oya mibale ochango na se ya misu na yo na dona se ya cils na ngai nde na kotia na kotombola cils na nga et na kotia ngo comme ça
Oh, ok. Oh. C'est tout? Et Kangami. Oh my god. Et Kangami. Oh oh. Et quoi? Et quoi il Kangami? Et Kangami? Vous en avez poussé mon op la mise. Oh. Et Kangami les belles dames. Momoni. Non, tu appelles la Miss Oyo. Oh my god, c'est un mot facile, hein? So, la ninde balobi, c'est un mot facile. Non, ngumba ngo encore qu'on aime si bien non ngumba ngo. Ils ont moins forme parce que ça trop tout droit. Non, ngumba ngo ils ont moins forme. Donc, tant que tu as un peu luka vraiment, ils ont vraiment fait ce style nayo ezali. C'est pas facile ici, hein. Ici c'était facile, mais la mise c'est facile, hein. Et na kocha o ami balé. Et tombo mi nango les sous. Maman o boze les tombo ami. Ah, bon ah oui, ça beau poids nini. Il y a mis ça vraiment à Toki. Et Toki singa. Oh my god. Vous allez bon ça on a non. Na tse ba fossile wana. Miss oyo ezaki facile pour nanga na ocha ba fossile. Ezaki vraiment facile pe evandinga quand même bien. Yeah, Miss evandinga bien que Miss oyo. Miss evandinga mette parce que eza facile te na ocha. Mais evandi nango, mais evandi penza bien tende misu nanga o evandi. Nete so no monya ngo kuma. Ok. Non, pour ça na caméra, non kanga misu nanga po mona ndenge fossile oyo esalinga na elongi. So vous remarquez bon mon que fossile oyo avandi bien ne bozo mona avandi penza na ligne nanga ya basil mais so botali fossile oyo avandi na mais avaza penza na mtende ni aza ko telema makasi ko ta suka boye na ebité ne bozo avandi na mais so botali koto oyo boye so botali ana suka bomoni azolakisa a lokwa colle ezate mais emeza wana mais n'était pourquoi ezo sala bongo mais akangami. Mais fossile nangai oyo aza quand même bête mais na coin epé aza na ema mais akangami te na ema ya coin oyo ndem te kangami na ema coin oyo mais ema wana suka e kangami te donc dans la sabino kitami sur na se na biso ki caméra et sur la sabino bien. Donc voilà les belles dames. Donc na ki ko la sabino exemple oyo ya ba fossile oyo zali ya ema na ete so munya ngo kuma mais pour nangai est-ce que ko c'est le fossile oyo lisusu non dans celle na ngo te pour nanga vraiment na moni keza nango na ebité peut-être so biki na ebité la sepel na ngo to na ba vérité ça pas musala makasi ko surtout miss oyo e vandinga bien na mal à l'aise pour ça na ti ba fossile nanga ya col na za la l'aise na beta miss te mais miss obo na za mal à l'aise ça nga vraiment bien mais miss oyo na zali à l'aise e vandinga bien que comparé à miss oyo donc fossile oyo pour nanga ko ko bala mutu o azo lève ko tia fossile et ça vraiment facile te pour na ko tia yo moko mais ce que ça na mutu moko au maquillage au sengi mutu a tia yo peut-être e ko zala bien et parce que le cosa ema il faut tellement qu'on a si il faut tellement qu'on a si assez et mon colo assez ils arrivent vraiment facile pour na yo moko ce que ça nous ozo laine donc ozo comment dirais-je ozo laine ozo apprendre donc ko tcheba fossile dans le baquet ce qui pour la fossile o ema malam osenga mutu a chayo parce qu'ils arrivent vraiment facilité mais comparé na fossile o ya col nga pour nga ils arrivent facile donc nazaka vraiment à l'aise na fossile wana donc pour na fossile o ils arrivent nango bien ce qui mutu o ko tcha maquillage professionnel attire bien et vend bien et causera bien mais le côté quand on a décolle pardon le côté quand on a dé et maman qu'on a point à moi qu'on a point à wa
les autres qui espace dans la retraite on ça le que fossile et vandité mais le quand même là et on a essaie déjà qui est vandité. Merci beaucoup dans votre vidéo ko bo ça la te ko aimer ko partager vidéo ko bo ça la pété ko ça abonner la chaîne na biso o la rocho ezali nango yo ofele les 30 wa ko senga mbongo te ki o mapse so mbongo non ezali vraiment ofele ezala abonner pour na ozo ba vidéo ya sika ozo toujours nata na ba vidéo ya sika ko bo ça te ko landanga na tu Congo na Sepela TV. Merci ta boss brothers, merci nam to landaka ngai wana tukutani à la prochaine Tinate et Kominatina. Bye.